Oui, c'est moi-même, Yaïdi Bolombo, Greffe international des peuples Makonzi. Bonjour à vous. Oui, naïka na lobela Félix Chilombo, Chilomboa. Osakali pina ba Congolais mingi. Félix Chilombo. So Congo vraiment lo nzungu ya fufu. Hein? Oyo mama mata sala alambela kayo. Na Denis Nyakeru ningi balambela nzungu ya fufu. Mais nakanisi bilekyo bikokia parce que trop c'est trop. Oza vraiment ba Congolais na Congolo kola nzungu na yo ya fufu. Ya matamba. Pour Oliaka Osakara na bango. Tu viens te faire soigner ici, ils ont une consultation en Belgique. Pepele, bato tika bato bazo kufa na est à cause de deal na yo osali. Ba deal na yo osali na Hippolyte Kanambe l'est de Joseph Kabila na Rwandais. Ils ont permettre bango sikoyo na moment ou na minute yo bakoka ko sala eloko nyoso balingi na mboka wana Congo. Partout le monde entier, l'Afrique même, bazako sekabiso nous sommes devenus des riches de tout le monde. Bazako sekabiso ba Congolais. Nengi ba Congolais bazako betela bateau bazako boma bango maboko. Syndrome de Stockholm ko ça tout à cause d'un énergumène comme toi, hein, Félix Chiloro. Aux autres soit vraiment Congo penda, hein, Zaire ya Mobutu et comme le roi nzungu na yo ya fufu mama malata azako lambela yona Nyakeru Denis Nyakeru bazo lambela yo okufuta kalate kaka na kata nzungu ya fufu wana bakulambela ona kati na ba combattant ya idepest soki idepest bango ka bato lambela ona katwana po ebake makambo ekomi ko baluka na ndenge na yango. Bazoboma batukuna plus de 1,600,000 déplacés à l'intérieur. Bato baza kokima ba village yango baza kokima na kovivre na bazamba. Oza kotepa na ba costume ya cher, na ba montre ya ba 500,000 dollars et tout ça. Ozo pavaner partout na mokili. Mais biliaki bino bikoki. Biso ba mvuluzi tozokita na mboka wana pe okomona oyo okomona ingeta.